Tokotanga mukanda na biso ya misatu. Mais pour na ba oyo basilaki koya na retard, totanga ki déjà na mikanda mibale. Mukanda ya liboso tozaki wango na psaume 5, verset 1 jusqu'à 5. Psaume 5, de 1 jusqu'à 5. Deuxième mukanda tozaki wango na Exode 21 tina 17. Exode 20, du 1er jusqu'au 17e verset. Mukanda na biso ya misatu yango tokozwango na Jean 3. Jean chapitre 3, du 1er jusqu'au 7e verset. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Soki tozwi totangi na komba tata mwana pe molimo santo. Mutu ya likambo ezali entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Tobondela. Na komba tata mwana pe molimo santo. Zambe na biso mokonza bule papa Simon Kimbangi. Tango ekoki biso bana na yo to se présenter na mesa na yo Nzambe. Basani na biso ezali vide. Mitu na biso ezali vide. Papa to sengi na yo. Yo comblé mitu na biso o comblé pe basani na biso. To ye ya solo poto bikisa milimo pe banzoto na biso papa. Ngai yo poni Nzambe nazali nani. Kasi yo lobi kende loba liboso ya bana na ngai. Papa, kobana songe ya misapi na ngai ya makolo tina songe ya suki na nga papa lata ngai. Maloba na ngai ezala ya ngai te kasi ezala ya yo. Matoi na biso fongola yango. Aservo na biso bongisela biso mitema na biso fongola yango pote toyoka liloba oyo bongisela biso na makolo lelo. Mawa na oto sengi na komona otata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Na komba tata mwana pe molimo santo. Tosie koyoka ndenge totangaki bamikanda misatu. Ya solo mukanda na biso tobandaki nango ezalaki na loyembo. Psaume de David. Psaume de David. Psaume oyo ngana benga kango ezala mukanda d'amour. Un livre plein d'amour. Pourquoi amour? Parce que bolingo oyo bakoko na biso bazalaki nango ezaneti oyo biso tozana ngote. Bakoko na biso balobaki David, nous dédions ces psaumes en ton nom. Mais biso na mkonda lelo toningaka tellement visibilité tokolinga kaka te nga psaume wana ya ngai oyo nga nazwaki feza na kombo na nga mususu pa koloba oyo nga nazwaki feza na kombo na nga. Mais bakoko balakisi biso bolingo, bakoko balakisi biso entente, bakoko balakisi biso bomoko. Yango bapesi psaume oyo psaume de David. Ya solo ba mama batata. Tant nazali ko préparer prédication na ngai
molimo etindaki nga na psaume oyo. Tango na bandi kotanga psaume oyo na milobinga moko. Non. Nzambe opesa nga psaume oyo te. Parce que je me trouve là-dedans. Je m'y vois là-dedans. Pesa nga ata mususu o nga moko na ko kozala penza te. Dieu me dit, lis-le. Tanga yango. J'ai dit, et sopangati. Parce que makambo yo komami na kati, je suis dedans. En quoi? L'amour. On se pose des questions. C'est vrai, mingi baseki. Mingi toka mwe. Mais posons-nous la question. Ma somme oyo epandi na somme oyo bazoloba. Les paroles. Maloba. Liloba. Je me suis posé la question, mais Dieu, pourquoi epandi kaka na liloba? Pourquoi epandi kaka na maloba? C'est par là. Est-ce que maloba na yo? Est-ce que maloba na biso? Pour tozali na kati na sali. Yango ezalaka malamu na miso na Nzambe. Est-ce que ezalaka maloba na bolingo? Est-ce que ezalaka maloba oyo epesaka kimia? Est-ce que maloba oyo tolobaka etongaka? Est-ce que maloba oyo esalaka bolamu na bandeko na biso? J'ai répondu non. Tolobaka mabe Nzambe. To s'adressaka mabe na biso na biso. To bimisaka maloba ya kitoko te. Mais Dieu dit, vos paroles doivent être les paroles d'amour. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde d'abord par des paroles. Des paroles pleines d'amour. C'est pour cela que Mokina Nzambe zaki kitoko. Mokina Nzambe zalaka bien. Biso batum tobe bisango parce que maloba na biso ezalaka mabe. Parce que maloba na biso ezalaka kitoko te. Mais maloba na Nzambe tango epimaki mpona kosala mokili ezalaki mokili kitoko. Yango Nzambe aza kosenga na biso maloba oyo nga na yo tobimisaka. Est-ce que ezalaka kitoko na mitema na baninga? Maloba na yo tango bimisaka. Est-ce que epesaka kimia na motema na baninga? Psaume naza koloba psaume oyo eza psaume eza kofunda ngai na yo na miso na Nzambe. Eza psaume oyo tokoki kokima yango te. On ne peut pas s'échapper. On ne peut pas se cacher. Soki tokoki kotanga mo lisusu pour la énième fois. Au chef de chœur avec le flûte, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me présente à toi et je guette. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Un psaume d'amour. Le Dieu, il est le Dieu d'amour. Le Dieu, il est le Dieu de paix. Il n'est pas le Dieu de méchanceté. Il n'est pas le Dieu de haine. Kuna balobi na biso Nzambe kobana na tongo tang nazali kolamuka maloba na ngai Nzambe oza koyoka yango. Na bimisi maloba nini? Na lali na maloba nini? Na lamuki na maloba nini? Mabodeli nanga papa oza koyoka yango. Maloba na ngai na baninga ezalaka ndenge nini? Est-ce que ezalaka maloba oyo soki na bimisi eza épais? Mingi mingi kati na biso, pas mingi mingi, nous tous. Tozana maloba oyo ezaka vraiment très tranchant. Des paroles qui blessent. Des paroles qui n'édifient pas. Et pourtant nous avons la biso maloba kitoko. Nous devons être exemplaires à notre Dieu. Nous devons être vraiment des exemples. Na bato bazali banda koloba bakimbangisa bazolaka maloba kitoko.
Mais de nos jours, comme Bakimbangi, c'est Baron Baote, Yabiso Maloba. Baza Isuna Maloba qui te côté. Kimbangi, c'est Soka Mami qui a réponse. Ozangi Nandenga Ozomandako. Où allons-nous? Lilo Banangai, Tang Nazali Kolamuka na Tongo. Nako s'adresser na Nzambe, Eza Maloba Ndenge Nini. Bapasi Nangai. Est-ce que je suis prête de me mettre devant Dieu pour implorer, pour parler de mes soucis? Psaume de David et Zakoloba. Mais quand tu parles, quand toi et moi nous parlons, quand toi et moi nous nous adressons devant l'Éternel, il est où? Nzamba zalaka wapi? Est-ce qu'il y a kaka? Libondeli nangana yo? Parce que yé asangana na ba unité, asangana na ba tamabete, asangana na ba to bazoki saka baninga na malobate. Ba mama batata, ba mama nangai, batata na biso, batata nangai, bana na biso. Tobongisa maloba na biso. Ezala maloba oyo tango tozali koloba, ezala maloba oyo kopesaka kimia, ezala maloba oyo kopesaka esengo, ezala maloba oyo kopesaka clarté na vision ya oyo Nzambe na biso azali nango kati na biso. Koko David azali koloba, Seigneur, écoute mes gémissements. Quand quelqu'un gémit, c'est quelqu'un qui a la douleur au fond de lui. Quand quelqu'un gémit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes au fond de lui. Mais ce qu'on dit, c'est que gémissement en ndenge nini. Parce que tant que biso tozo osala mabe, tant que tozala maloba mabe, tant que toza kosumuka, matoi na Nzambe ekangamaka. Okoki kobondela ndenge nini, mais Dieu a bouché ses oreilles à cause de nos péchés. Okoki ko gémir ndenge nini, okoki ko baluka ndenge nini, mais tant qu'on persiste dans le mal, tant que nos paroles sont tranchantes, tant que nous ne nous entendons pas, et vous allez pas si pour nous Nzamba yoka libonde na biso. Yamana psaume ya lelo Nzamba lobi, lis-le. Nous nous retrouvons dedans. C'est pas seulement Maman Mireille. Tu te retrouves dedans, il se retrouve dedans, je me retrouve dedans. C'est vrai, explication nangai, na etangeli na yo, Nzamba ko bakisa un plus na compréhension na yo. Nzambe pa ko bakisa un plus na compréhension o yangai. Yamba sengi na biso tozala na bolingo. Tozala na malobo ya kitoko. Ya kovanda kaka epai ya ba unité. Ya kokabolaka sani na ye na ba unité, ya kokabolaka sani na ye na bato oyo bazokisaka baninga te. Bolingo liloba, il a tant aimé le monde, il a tant aimé ce monde qu'il a fait ce monde dans l'amour. Alors le ciel et le ciel apparaît très joli, la terre et la terre apparaît na liloba et kitoko. Posons-nous la question. Ngai depuis tongo, depuis Nzamba pesinga pema, et loko nino ngana lobi, oye sepeli Nzambe. Liloba nino o ngana lobi, oye tuki sinde konanga na mutema. Parole o nini ngana bimisi na mukona lelo, oye atande konanga ya kokaki même pas koya na ndanga Nzambe. Boni boni to vandi si baninga na kata na bandako. À cause d'une parole seulement, pas deux. D'une seule parole. Et aujourd'hui, nous demandons à Dieu, Nzambe yoka parole nanga. Quelle parole il va écouter? Des bonnes paroles ou la mauvaise parole? Des bons actes ou des mauvaises? Tout bon la mitema, tout changer, tout bon qui s'amalobana biso, tout ça là effort. Dieu dit, fais-toi un pas. Et le reste, moi, Dieu, je le ferai. Est-ce que nous avons déjà commencé à faire le pas?
Est-ce que nous avons déjà commencé à faire un pas vis-à-vis des autres? Toujours na maloba mabe. Bako sabisote. Ikama mabe, malo mabe, ça tue. Mutu soka zana ona kati na mutema, abombe ona kati na mutema, obomi motorana. To bomanaka entre biso na biso. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, les paroles que tu as prononcées du matin, le soir et du lendemain, je l'écoute. Avant, je n'écoutais pas, mais aujourd'hui, je vais écouter. Mais ce qui te salé lié en sincérité, en vérité, pas avec hypocrisie. Tout la qui sa tête, tout la vert blanc, certes, ça ce n'est qu'une carapace. Mais l'intérieur, c'est ce qui compte. La koe yamba obo na bi maman en tout cas lelo na bongwami na lokolo ba sous ma bête mais intérieurement chien akansinina. C'est ça. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu ne veut pas. Tout changer. Tout ça na bolingo entre biso na biso tout loba na maloba kitoko maloba oyo ko pesa ke sengo na bandeko. Tala mukili ndenge se baby. Tozali ko bomana na mukili to bomana ka Yesu biso na kati na lingomba. Ou alors nous maboko na biso etondi na mabe maboko na biso etondi na masumu maboko na biso etondi na makila. C'est aujourd'hui que Dieu veut renverser tout ce qui est mal et élever tout ce qui est bien en nous. Seulement à une condition, tous à la sincérité, pas à l'hypocrisie. Tous les qui n'ont pas na biso ya balé qu'on a tout tanaki na mokanda na biso ya libeko. C'est vrai. Toyokaka tout le temps batanga na biso libeko. Et komi eleki ezongi même bana na biso ya mike bakomi koyeba mibeko. Certes batanga na biso. Est-ce que tu as conscient na mibeko o batanga na biso? Est-ce que tu comprends vraiment mes bébés na batanga na biso pour la nini? Ceux qui te comprennent bébé ko batanga na biso, pourquoi to sumu kakaka? Pourquoi to koyera kaka? Okangani na mobeko ya lokuta, pourquoi to ko sakaka? Ceux qui te sont continuer na kokosa, ceux qui te sont continuer na koyiba, ceux qui te sont continuer na koyinana, ceux qui te sont continuer na désobéissance. C'est qu'on ne comprend pas que ce qu'elle dit commandement. C'est qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut en nous. Allez tout changer. Toto ça. Toto ces allées le kitoko. N'est-ce pas nous parents, nous disons tout le temps ça à nos enfants. Enfants, obéissez. Enfants, il faut écouter. Enfants, il faut faire ce que nous parents nous disons. Et nous parents, qu'est-ce qu'on fait? Parce que est-ce que nous obéissons à notre Dieu? Est-ce que nous obéissons à notre Père Céleste? Ceux qui te tous raté, comme on va t'attendre comme il m'a bé, je le répète. Moukile comme il m'a bé. Ça fait un bon moment qu'on est en train de dire Moukile comme il m'a bé. Mais il dit qu'il y a mais est-ce que Kokuta Bisso n'a comportement oyo? Nous allons marteler la première verset oyo il y a Exode qui parle d'amour. Nzambe azabolingo tozongi lisusu na psaume. Dieu veut que nous l'aimons d'abord. Alingi to linga ye nanu ye Nzambe. Après to linga ni biso na biso. Est-ce que ngana to linga kanzambe? Puisque avant linga muninga oyo zana ye, oko linga Nzambe na yo d'abord parce que za mobeko. Oya zali en face na yo, azo représenter pe Nzambe. Est-ce que tu l'aimes? Nous nous aimons, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Parce que ceux qui t'osaki na bolingo, on n'allait pas avoir cette attitude dans la paroisse.
On n'allait pas avoir cette attitude na kat na lingomba. On n'allait pas avoir cette attitude na kat na mokili. Je parle de nous kimbangistes. Dans prédication nous visons d'abord nous kimbangistes et le monde après. Attitude nini tozana mo vis-à-vis na nzambe na biso. Dieu nous impose l'amour. Il ne nous demande pas, il nous impose. Je veux que tu m'aimes d'abord, moi Dieu. Souviens-toi d'où tu viens. Kanisa esikangana yo touti. Lobi tozalaki ndenge nini, lelo tozala ndenge nini. Hier on avait des difficultés. Hier on était malade. Hier on avait ça. Hier on avait ça. Toujours des négatifs. Et aujourd'hui on aura quoi? Point d'interrogation. Si ce n'est que par amour qui nous donnera la paix. Si ce n'est que par amour qui nous donnera une bonne santé. Si ce n'est que par amour, il nous donnera une entente. Si ce n'est que par amour, il nous donnera une unité entre nous. Mais ce que ça n'a pas lingoté, et que ça n'a pas si pour n'anganayo. Ba cri au tozoko yoka batali banda bazoko ganga, nganayo toko ganga mo awa. Parce qu'on n'a pas l'amour. Tata, maman, tout ça na bolingo, to lingana. Lokola tozoko linganzambe na biso. Linga mozaleli na yo oyo aza en face na yo. Linga ndeko na yo oyo azali pembeni na yo. Na kolinga ote pona nini? Ozekela mona nzambe. Ezali mobeko. Nous devons aimer d'abord notre Dieu et aimer nos semblables. Yango mobeko nzambe aza kopesa biso na mokolo na lelo to simba yango. To bosana te. To tshamo pembeni te. To simba yango penza. Pour y avoir comme ma pisoti na mboka elaka ceux qui tozana bolingote to continue mukana na biso ya misato kuna totangaki na Jean ya solo biso baso tozali papa yate na kati na lingomba to yebi bible ndenge ezali mukana na Jean ou Jean komina kuna na kati eza kotalisa biso histoire ya Nicodème. Nicodème c'était un grand chef pharisien. Après plusieurs actes que Jésus a commis, après plusieurs faits qu'il a vus, en commençant par le noces de Canaan, après les désordres dans le temple, et aujourd'hui, Nicodème, cette histoire, ils ont relaté biso, Nengi Nicodème a mis prenaki en charge. Alors, moi, non, ngana omoni clarté. Makambo belé o ngana moni. Ba acte belé o ya sali. Non. Il faut na lukana qui est trouver. Nous devons souligner que Nicodème appartenait à une élite. C'est-à-dire bateau, ba homme fort. Ba o bazaki soka lobili loba et ko salama. Ba o bazaki na puissance penza na kati ya gouvernement, il y a un pharisien. Nakati nango Nicodème avandi alobi on nga fona kendo goluka ena yeba auti wapi na makasi oyo. Otelemisa bakoka, komonisa ba aveugle, kobimisa ba mai vin ezalaki vin komi mai, kosala boye bibembe ezali konamuka, mais d'où il tient toutes ses forces? Nicodème, il s'est pris en charge, abîmé, na katikati boto, à qui trouver Seigneur Jésus. Mais pourquoi la nuit? C'est ça qu'il faut poser comme question. Pourquoi il ne pouvait pas faire ça le jour plutôt que la nuit? C'est parce qu'il s'est dit, je suis un chef, je suis un pharisien, je suis un président, je suis un ministre. Je suis. Alors pour que le peuple ne puisse pas voir que ngai katina comité na biso to kombataka. Makambo kolo asalaka. Vomena kende na se. Ba monangate. Isopangate. Ba sekangate. Vomena kende na se comme ça. Na tuna na solola na ye. Comme beaucoup de pasteurs ici dans le monde, beaucoup de pasteurs qui vont
vers Nzambe Molimo Moussam, Papa Simon Kimba Mokiangani, Baketara toujours na Kobatama, pour que Mukili Mona Bangote, pour que Mukili Seka Bangote Bisika Bazalaka, pour que Mukili comprendre que, Yumto, au critique Kakaye, au commissaire Kokende Panae, c'est ce que Nicodème a fait. Arrivé devant Jésus, a dit Kolo, Ngai na Yebio, Yozali, Mwana Nanzambe. Vous allez docteur de docteur. Donc déjà le grade qu'il a donné, c'était immense. Vous allez le maître de maître, le grand de grand. Namoni ba miracle na yo nyoso. Namoni makamu na yo nyoso. Et Jésus, comme il est Dieu, il a anticipé les pensées de Nicodème en lui disant, oh yo yéli, c'est pour comprendre qui je suis, pour comprendre qui les a lindengenini, et sengeli na yo obota manasika. Et sengeli na yo obota malisusu mbala ya mibale. Très spirituel. Mais Nicodème, comme il était venu en chair, il a pris ça selon la chair. Et qui pose la question à Dieu. Mais, c'était tellement trop dur pour lui. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Là, nous voyons déjà Dieu divise, sépare la chair et l'esprit. Ezabilo kumibale otoko sangisa yangote. Zoto na mulemu toko sangisa yangote. Mabe na malamu toko sangisa yangote. Moi na butu toko sangisa yangote. Ba mama wa tata. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être vu par Dieu, pour être accepté par Dieu, Dieu donne qu'une seule condition. Nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire quoi? Bota malisusu na ndenge ya molimo ya sika. Kotika mabenyo sutu onga na yotozana. Koboya vraiment mabe oyo ngana yotozali na yango. Kokunda yango. Ba acte nyusu ya mabe onga na yotosalaka. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers ces versets de naître de nouveau, d'abandonner tout ce que nous faisons comme mal. Des paroles, on vient de les dire, poignardants. Des actes qui font peur, des actes qui font mal. Ba démarche oezako bebisa. Et là, teli oezako bebisa. Où allons-nous? Tokobota mayasika ndenge nini? Totika mabena biso. Tozala na bomoko. Totika koyinana. Tozala na bomoko. Moi, ça m'étonne. À chaque fois quand il y a fête, à chaque fois quand il y a un anniversaire des papas, tous les kimbangistes, nous préparons. Ah, il faut na bongisa, na za malam, na maman est telle, na za malam, na papa est tel. Et après la fête, il y a quoi? Donc, c'est-à-dire, après la fête, aux ongles ma bewana, et puis tu vas attendre encore une autre fête pour bongisa, sous na maman wana. Ne blaguons pas avec Dieu. Tout ça, quand on a monté mon sainteté. Tous à la curieux, il faut qu'il n'y ait pas un zambé. Il faut qu'il y ait liboso à tout moment. Et on est à solo. Tous à la locola Nicodème, Lingaki Koyeba, qui est Dieu? Est-ce que nous nous posons la question, qui est Papa Simon Kimba Mukengani? Quand on va nous poser des questions, nous allons parler, nous allons répondre comme on nous a enseigné. On a ba français kobima talebele, ba lingale kobima talebele. Mais intérieurement, dans l'esprit, quand l'esprit te parle, te pose la question, qui est Papa Simon Kimbangu? Est-ce que nous sommes capables de dire, de répondre? Apprenons à faire du mal. Apprenons à nous aimer. Apprenons à être dans l'unité. Totika kobomana.
Parce que quand tu vas parler de l'autre à l'autre, la télé les 12 et Kokabiso, maman, papa, Nzambe Moko très compliqué. Papa Simon Kimbang, il est compliqué. Togolo, bah oui, moi je vais attendre que les 12 arrivent, comme ça je vais me réconcilier avec tout le monde. Et si nous sortons ici à 12h30 et que ma communion se fait ici, on va attendre encore les 12. Et si nous finissons et qu'à 16h, mon qu'on a biso, Nzambe Benguié, on dira quoi? On va attendre encore les 12. Et on Nzambe Biso opportunité. Mais non. Ma maman, ma papa, tout l'ingana. To bota manasika na ndenge ya solo. To tika ba kerel na biso tozanango. To tika ba zizani o tozanango. To tika ba mésentente o tozanango. Ne nous voilons pas la face. Non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'on se le dise. Benga tata o bozo yo kanate solo la na ye. Na budute na moi. Que ça soit sincère. Pose-lui la question. Pourquoi on ne s'aime pas? Nous formons un seul corps. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi je ne t'aime pas? Benga maman o tozo kanate. Pose-lui la question. Tozala na bolingo ta ezamabe. Nzamba lingi to lingana. To bota manandenge ya solo. Na molimo ba mama batata. Profitons de cette opportunité que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Entre nous, les parents, on ne s'entend pas. Et voilà, nous, parents, on ne s'entend pas. On donne encore cet héritage à nos enfants. Nous léguons cette méchanceté, nous léguons cette haine à nos enfants. Où allons-nous? Où allons-nous? De côté, aussi longtemps, nous, parents, nous ne nous aimons pas. Tout le monde a acte de sala. Tout le monde a la jeunesse future ya Ningomba. Et là, on y biso tozo légué na future ya Ningomba. La méchanceté, les tueries, les songi-songi, les mésententes, les divisions, l'esprit de séparatisme, tout ce qui est mauvais. Nous embrassons ça. Et tout ce qui est bon, nous mettons ça à côté. Mais les lois Nzamba Lobi, séparons-nous du mal. Embrassons le bien, rejetons le mal. Comme on était, nous avons embrassé le mal et nous avons rejeté le mal, le bien. Mais Nzamba Dingi, aujourd'hui, que la nuit ne tombe, nous devons nous entendre entre nous. Nous devons nous entendre entre nous. Tant que solo la biso na biso, tant que sili sa biso na biso, oya lobi amen, musika muninga pa lobi amen. C'est là que Dieu va dire, vous êtes nés de nouveau. Mais aussi longtemps to saleli angote, oya kei en parachute, ngape na ke en parachute, nous n'allons pas nous naître de nouveau. Pas comme ça bisoté. C'est pas que tu t'occupes au soleil. Eh, on m'a dit, Gaï, les camons n'ont pas qui, et c'est pas les singatés. Le rôle à Zaki bon, n'a pas dans le lobby, dans le lobby susté. Et si, ok. Mais la solution c'est quoi? Ah, on va lobby, to bota masika. Moi, mon qui est en bota maga azaragana. Na inconscience, mon côté total. Aïe, baga li kamote, aïe, baga ma bête, aïe, baga ma lamote, aïe, baga te quoi. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. To bossa na mabe, to yeba mabe te, to zalaka na bolingo. Bayebi sur le comme, ok, merci maman. Bayebi sur le comme, ok, merci papa. Nzambe pambelon. C'est ça que Dieu veut de nous. Toi inculquer pas en abisso le bien. Toi inculquer pas en abisso le bonheur, l'amour, l'entente, l'unité. C'est ça que Dieu veut que nous inculquions à nos enfants. Nous ne devons pas inculquer à nos enfants la haine.
Nous ne devons pas donner cet héritage à nos enfants. Déjà, dès que tu allez à Bisomotobo est déjà héritage Joana. Parce que nous avons hérité ça de quelqu'un. Chacun de nous a hérité le mal de quelqu'un. Et Dieu nous dit aujourd'hui, nous ne devons pas donner cet héritage à nos enfants. On peut s'en héritage en tant qu'enfant, on peut s'en rendre. Parce que moi je vois comment tu es. Moi je vois comment tu agis. Pourquoi tu veux me donner ça? Maman, on nous a dit, nous devons naître de nouveau. Tika mabe, tika sungi sungi, tika koina, tika kojona, tika division. Papa, on nous a dit ça. Tout tika mabe. Et le lendemain, après, quand nos enfants vont répéter la même chose, qu'est-ce qu'on va dire? Bah non, bah ça m'a paix. Bah ça éducation té. Bah éducation bah on m'a paix. Bah yokaka té. Bah linganaka té. Bah soanaka. Mais il faut que répéter ce que nous parents nous faisons. Bolingo. Tous ranango. Tout qui tient la balle à biso. Certes, Nicodème était parti la nuit, mais nous devons aller vers nous, entre nous, le jour. Parce que Boudou est le Koyamabe. Makamamo Lili est ça la makatro. Makamamabe est ça la makatro na Boudou. Mais Ntamba Lingi et mon anana poissa. Maman est, pardon. Moi, le Kamwana, le Misanga. La Salaki Amo, mais Nazaki inconscient. Mais l'élo, bataille Bissou, tout tika. Je dis ça avec sincérité. Papa, au moment du Kamwana, la salle qui a mot, les allées kaka, envoûtement, les allées qui ont conscience, les bisanga, na rosa ali susté, na bonuma tatanzambe, yope vice versa, to silani, mwana yoka, na nazali mama, les Kamwana na salle qui a mot, naza mama, mama pe akoyak, tata pe akoyak, ba mama ba tata. Ce qui to sali kaka procédure au Liège, on parlera de nous dans les prochains mois. Si nous faisons ça, mais avec sincérité, pas dans l'hypocrisie, si nous faisons ça vraiment avec amour, si nous naissons vraiment de nouveau comme Dieu veut, Liège, on parlera de nous. Ce qui est aussi, c'est bon, aussi, c'est une accompagnateur, on appelle mon sang. Amen. Tout bon. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.